Personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce, toujours Namasolo Mapangu, Tozabongo, Nakati Yanjilo Kilambo, Ponako, Lakisa Bino Lisusu, Babiloko, ou Babenga Kibisoka, Ebimi, Yango Tolobi, Bokota, Bozala branché, Kole Scotch, Nakati. Ya chaîne nabino obomesana toujours kolanda en tout cas bambote nabino nyonso obozali branché et na chaîne nabino ya la personnalité TV donc wanezali environnement makadam yango wana esika tozali ezacha na makadam ezana courant donc en tout cas oza na facilité et osala moi makambu ebele eza na facilité donc makadam ezali bomoni bino moko ba moto mituka donc soko lingi otonga plutôt mituka ya ciment et les canarango awa donc osomba ma ciment na prix de gros donc tolobi bokoto la personnalité TV ici et sans plus tarder tobandi mbala moko mosala ndenge bozomona esika onazali donc esika otoye ebandi esika mirwana esukele ezaleleli donc wana ezali limite na yango bomoni poteau courant ndenge ezali donc ezana poteau courant déjà poteau courant ezali eleki vraiment liboso ya porte ya ndaku poteau courant eleki liboso ya porte ya ndaku car ndenge bozomona ndaku et lopango ezali na ba maison ezana ba maison misatu ezana ba maison misatu o batu bafutelaka déjà tolukaki toyeba ba maison ngo batu bafutaka ndenge nini babisi biso eza ça dépend ya ndenge obongiseli maison na yo ya do maison o bafuta $50 ndenge obongiseli yango ba maison obomoni babisi biso batu bafutaka dans les $35 pour ezape ba maison ya minene penza te bomoni bino moko ndenge ezali donc ezana 3 maisons liboso ezana 3 maisons liboso yango bomoni ekotaka déjà mbongo dans ba maison au misato azwaka déjà dans les $100 chaque fin du mois azwaka yango déjà bomoni bino moko courant vraiment ezali permanent yango eke kosukela ti na suka ya mirwana eke osuka ti na suka ya mir na suka ya mir esika maison wana ezali yango esukeli wana balobi ezali 3 maisons liboso donc ezana 3 maisons liboso tozo kota na kati pour que tobeta masolo bomoni environnement na yango ndenge ezaleli sans plus tarder tozo kota na kati pour tobeta masolo boyeba batie combien et puis bazo suka na yango combien yango tolobi zala branché zala colleux zala scotcheux donc soki etutio ko hésiter te ko benga biso on est là to salela au sala toujours ndenge to salara ti na ti toza déjà na kati donc toza na kati ndenge bomona lopango ezali donc mukolo na yango yenda zali propriétaire ya bamituka o bomoni ezaza na kati et malgré mituka bêtise nde yango atie lopango na ye à vente donc nde bozomona courant ezali toujours na kati ya Njili Kilambo donc toujours na kati ya Njili Kilambo omoni ndenge ezali do lopango moko vide na kati nango eza vide eza neloko te eza juste na toilette babanda kotonga ma na ba o bomoni eza ba maison oyo
bomoni bomonaki na libanda eza 3 maisons oyo mikongo na ngonde epesi na kati ya lopango do lopango oyo ezo mesurer 18 mètres sur 12 18 mètres sur 12 bomoni bino moko eza clôturé eza na portail eza clôturé eza na portail aso muto azwi ba maison ko tarape déjà mbongo do so muto azwi awa utongi ndako mbala moko en attendant ba maison pe ezo kotelo déjà moke bomoni ndenge ezali donc courant vraiment ezali permanent courant ezali permanent babi ezali ko mesurer 18 mètres sur 12 18 mètres sur 12 lopango yango oyo ndenge bomoni ndenge ezaleleli ndenge eza do lopango yango oyo na kati nango ezali vide balobi awa batiango 25 000 à discuter 25 000 à discuter talara nde na mesana ko solola na bi 25 000 à discuter suka nango combien babiote mokolo nango lobi suka na yango ezali 20 000 suka nango 20 000 suka nango 20 000 nde na bisaka bino ba prix ebangisaka biso te ezaka likambo lisolo ya mosombi na moteki likambo lisolo mosombi na moteki talaka eza parcelle oyo ezali pe na macadam eza parcelle oyo ezali na macadam eza ma na première position na macadam ba maison na ye eza na macadam nde biso te apesi ba raison na ye courant ezali naza pe na ba maison ti jana tonga no suka nango 20 000 yango na bandi yango 25 000 matolobi eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki donc mosombi obeti masolo na moteki en tout cas match kozala o babi benga biso toujours na ba numéro ezaka affiché na ba écran na bino numéro ya Mama Doris Le Mafumu na gaz ya la personnalité TV Mère Bosso ya la personnalité TV en tout cas okozwa biso na facilité pe obeti masolo ti na ti esika oyo olingeli do beti masolo ti na ti biso tozokoba toujours kotambola pona bino tozokoba toujours koluka kosala ba découverte pona bino en tout cas yango wana bomoni do ba toilette yango wana batonga pona bandeko oyo bazana ba maison liboso bafutelaka bazanga place te ya ko se soulager donc yango oyo lopango yango oyo ezali 12 mètres sur 18 nde tokoki koloba 18 mètres sur 12 yango oyo ndenge bomoni ndenge ezali en tout cas biso tozobenga bino tozela bino maboko ya kofungwama lopango eza clôturé eza na portail nde na bimituka oyo donc soki yo ye ozwi na yo mituka ekobima nango sans problème ebima sans problème otikali na lopango na yo moko oyebi ndenge nini okosala en tout cas biso tozozela bino ka ndenge tomesana kozela balobi 25 000 à discuter babi 25 000 obeti masolo yango na lobi sala ndenge to salaka penza obeta masolo pour rater place te babi 25 000 à discuter na lopango oyo mobimba ezali 18 mètres sur 12 18 mètres sur 12 eza ba maison misatu liboso bomoni bino moko eza ba maison misatu liboso courant ezali permanent donc biso tozela bino maboko akufungwama. Merci ya trop na bandeko balandi ya la personnalité TV donc totamboli vraiment ti to ekosuka esika oyo tosuki na sir ezakaka eloko moko ezali na kati ya Njile Kilambo donc la personnalité TV totaki makolo na biso na kati ya Njile Kilambo. Topesi bino ba merci à trop pour disposer bangonga na bino pour na kolanda biso toujours na la personnalité TV. Merci na ambisi bazabaka na mo général John Kimbambo ba diva wa Sud ya Givwama.
maboko bank na kati London City. Merci na Arlette Matoko Liswanzambe. Merci na Mama Doris Lema Fumu na Gaz à la Personnalité TV. Mère Boss ya la Personnalité TV. Merci na ingénieur Israël Nosopro Azalakana toujours présent na poste nae na sima caméra pour nous la bino mosala toujours si na ti tolobi biso na bino torokoba komonana bozala toujours branché na reste ya programme.